et pitié, chérie. Reviens-moi, mon amour. Reviens-moi, cache-mani. Chérie, ne tourne pas les dos. Chérie, reviens-moi, chérie, ne tourne pas les dos. Bon, la RTNC est là. La RTNC a ma page aïe. Mouto a en vérité marambo nyos. Mouto yo. Aka yesi bon likambu. Avant, Bowangani, ne sabino. Et un orchestre on a yebi yango. Koleka est victime ezate. Et un orchestre oyo. Ne sabino kata ya sali kamuna Miami. So ça on a 12 heures. Na 12h05. So on a posa koye bango. Non, yé bango avec beaucoup de facilité sans faire par effort. Exact. Na mona bino bozako ba ma faire yete dans les sabino que ma faire na zaka na ba tio na ngote. Dans les sabino. Ne sabino ma faire na zaka na ba tio na ngote. Ngasko ko na na ko beta à côté te yango mona nga likambo héritier so na ye sabino likambo héritier eza ya solo. So na sabino likambo surtout ko tu ya fali so na sabino bo cha tembeni. Et là, c'est que ça m'a pas beau tchaka tembe, mais ma cambo a l'obaka, y'a moi les salamaka. Bon, je suis la RTNC, Nayo Loba. Pour moi, je ma cambo il y a 3 jours passés. Na sa qui vidéo pour nous quoi, nous koye bisa, ba warrior, ya ba zoba. Que ya lembi na ye, ndenge boli na bo meme na via ba rendre na ba konifuat. Pour na Stade de France, na loba qui a bobo tchaki tembe. Il y a 3 jours passés, dans cette vidéo, 3 jours passés, nous avons vendredi, pour cette vidéo, journée mardi, hein, dans cette vidéo, mardi, et dans la page, tu es bobo, il y a pour changer de stratégie. Bobo, il y a oh, tant on a comment qui me le manquer ça le coup, tu as beaucoup mis sur bobo, il y a oh, bobo, bon tapoter à live, s'il vous plaît, bon tapoter à live. Beaucoup de gens ont des commentaires dans la page. Si vous avez des choses, vous avez des choses. C'est que vous avez des choses. Ce que vous avez des choses, il y a changé la formule. Et puis, nous avons la formule bien avant. Nous avons des sacs, nous avons des dames. Dame. Nous avons des dames. Dame. Je suis né à Kelekelo. Maramba yaya son na yé na mona bien fait yananga. Yananga na papa Congo, maman Zaïre. Son na yé na bisi no likambo ya elle wa soki ngolo ya bisi ngando azobela ko chate mbete. Po bango mi ba vanda na mai. Mais nga na tambula na yaya partout. Partout koto yaya azalaka, je suis là. Je suis là partout. Je suis là avec mon yaya. Donc, on a connu, il y a avec beaucoup de fierté. Il y a trop si on a le Bandeko. Mardi, on a une vidéo. Pour la Corée, il y a pour le Stade de France, il y a un journaliste Nyonso. Avant la pause, il va accompagner. Na tout na kibon pata sende ni la tout boy boy pour nga kutu ko mutazana mutana pifo wana to courage wana yo bisanga nene akwa mambo ya ta zati ya nanga bino nyoso lelo ko mo benge ya pona nga bino nyoso ko ba ya pona nga donc mutazana pifo wana to courage to mutakuki ko oser bono na be bono belle sœur nanga oloba ngote abaka wane ki mwa liboma siko mutana pi photo courage yo zanga yoko lo baka mambo ya eti obenge ya no koteni yande yangati bino nyoso ko mo benge ya pona ngati ponga ngata ke ya solo ya nanga pona misu ne bono benge na kombote ya
Donc toi non que yaya solo début on est sur Bolanda nga bokoma baleka yaya donc voilà ça makona et puis bino nyonso ba koni fuati nyonso ya yaya sans exception botangela nga muto yaya bwaka avant que ma koni fuati okumise botangela ba koni likonzi ya famille te nga na bi likonzi ya famille ko fati mutabakisa nga lobi yaya likonzi ya famille ko fati mutabakisa nga lobi yaya na suki na yaya ba koni fuati nyonso o boza pa yaya sans exception botangela nga muto yaya nanga abuaka avant que ma koni fuati mais nga yaya nanga abuaka avant que ma koni fuati donc déjà nous avons un avantage pour la virage oui là avant que ma koni fuati côté ni yaya sitaka kombono nan avant comme mida ta wa mida yaya oyebe wapi na album yaya bwaki mida oyebe wapi mida koni fuati oh mutu nini ya journaliste était normal mutu pas réseaux sociaux était normal yaya bwaki à part nani à part nani donc le roi bozate à part nga bino nyonso ba ma papa mutu nini na koyesa bino makambo yaya avec beaucoup de précision et puis et ça la mandé dans lobby nani naka kolobe bino makambo yaya ken pia na koni fuati yaya oyebe waka koni fuati donc yaya bwaki nga 2018 na tanga komba ken pia na te donc yaya bwaki nga na album na 2018 komona kota bwaka ken pia hein mutu nini na bi na album a koti studio waki leki na ye normal pour tanga bwaka nga na mwana aboya kanda bite mwana bébé nan et puis joyeux anniversaire Stéphanie donc ne boza bongo non je travaille j'arrive ok si qu'on a la bible na ko pesa ndo ba précision mambo yaya na ko lo na avantage pour la virage mais ma nyonso na lo ba no si yaya et ça mande na lo bakati nde na lo bakaya mwana ça ma penga na yebi bino bokaka okosi après quand ko mabongo bo changer discours bino monde ba vrai double discours bon amone bino lo bozaki agité mais aki ya na pongi pesa na za leke ya za ko ni fuatité ezaki ernanga pongi donc on aurait pour la mukate surtout qu'il y a un makambo on maîtriser bien donc on aurait posé pour nous pour s'agiter ba wayo na ba journal ba koni forte na bino pour s'agiter na ba page na bino mikie wana na ba bino nyonso ba koni forte ya na lia mbongo ya kolekanga asate nya na futa ndako $1350 na mbongo ya na futa ndako $1350 na mbongo moto mususu ya bino nyonso na lia mbongo ya kolekanga et anniversaire des à chaque jour bino nyonso ba koni forte ya oh na koto na kosomba lopango na kombo ya na koto na kombo ya na nga penza koto no kola na simbi nzete na loba ba série na nga na sawa makoko mo bola simbi nzete ba série lopango yo na tongango na mbongo ba série fali pupa o mona wana po ya umela ako umela kwa wendo fali pupa wana ba série sa succès wa ba série nga pe na ko ni fois nde likona ende na somba kama bele ko wi o ba somba mabele ko bazaka ko lobela ba kenwa dondo ba somba mabele ko bazaka ko bini ya mobutu mobutu mokonzi nga msala zo ba pana na mayele tellement sala msala zo batin mutalilia kambongo ya na ba koni fois nyonso ko lekanga zate po page na nga oyo ekoti saka mbongo ya yaya client na nga liboso puis client fidèle na nga liboso yaya client ya liboso et puis client fidèle yaya merci falone tina beitoli na leke yaya mutalia kambongo yaya nga bana zaka kona na carrière ya so monya
Combo Yaya, chaque mois, frère, on a 1500 à Combo Yaya. Et puis, je suis dit, je suis bon à Dewa. Dewa, ça m'a été courant. Bon à Dewa. Je suis dit, sur Wi-Fi. Mais il y a une base. Il y a une base. Il y a une révolté. Il y a une retraite. Si Combo, on a une retraite. Il y a une Yaya. Oh, il y a une révolté. Ah, si on tient le côté, il faut remettre les pages dans les fous. Il y a un bon rebelle. Nous ne savons pas. On a Kati. Nous avons sali boy. Vous agitez boy. Dans une semaine, dans ma cambo. Dans une semaine, on coûte ça pas moins de $1000. L'autre, le 40e, le 29. Si dans une semaine, on coûte pas moins de $1000. On a convoyé. Poste yaya, na sumbi yaya, na kosuba yaya, na pente yaya, yaya na yaya. Sikoyo. Nanaza ayant droit. Pas yaya. Ndebe yaya sepela na makamna salak. Ndebe na yaka na makamwa yaya ya lokuta tina kana wa solo na lobaki manti. Na bi bon. Yaya za suna posa. Ya pique na ba konifoti. Te quoi comprendre que ba konifoti nyonso na ko basala lokwa ba se jalelo. Ba ba taba intérêt. Ainga bo sanya ba nyonso pour na Stade de France. Oui. Les producteurs se pensent à Nini, ce n'est pas que je bateau pour autant que ça maille, yo ça va le stade ya Congo. Et puis ngai na bela bataille ya biko, mais bino ke nganga ba ke na partir stade pour na ça ma casse na stade la martyr comme pour ça bon oyo za leki na biso. Et puis na ti le collègue répondre que nene ya. Fa ya ngani ma comme na bino arate. Et on a silika. Ce qu'on a moni bino pour s'agiter. Qui s'injora? Emani, jazz aussi na linette ne. Oh là t'as qu'une émission na linette. Aux zones certaines, et ça qui pose à l'émission zone 17. Emani Macron, linette. Et qui appuie? Linette. Et qui appuie? N'a le baboui. N'a mon bien pour s'agiter hier. Celle ba waya ba zomba ya ba kizengi le quoi ba za ebele ndé ba comprendre que ya za posa sous ya uzana ba guerre na ba konfort te elo ba kisinjo alo ba soda o ba meka bango akembeka kisinjo na emani kutute po emani da sa ki bo contact on pété kisinjo akende meka ke nota la température ba wario on na lo ba ke normalement za mambo il faut que ça après concert à Nantes. Ce que vous avez dit, vous avez bomba secrété. Tant na yo lo bango. Ndemba moko ba bia kisi njoka kende ça non total ka. Moi na global ba o déjà bimisi ma mbonyoso. Nde kisi njoka kiasa. Kisi njoka sali des émissions. Asali mo te D. D. En fait, toujours une totale réaction à bino ba waria ba zoba. Pour bon matin, bon kita. Quand il a changé formule, pour aller bien à Bacron, il faut tenir ça. Non, il y a des amis. Pour le roi, il met l'eau bien à Boutou. Elle est là. Nantes, la formule ne change jamais. Non, il y a des amis bien avant. Nabi, na moni bino ba kizengi ya ba wala ba zoba ba konifoti na bino. Tolingi bata Saint-Denis te meya lingi bango. Yaya alinga mama bata Saint-Denis. Pour équipe ya na Saint-Denis baza makasi te matala matin. Chaîne ba gloire etala matin. Boy ça chaîne ba gloire etala ma koleka chaîne mige. Etala ma koleka gossip ya Jazz Kavulu. Etala ma koleka elenga Congo. Etala matin. Bino bolingi te. Yaya lingi. Et puis bino boza ba fan. Et le nom yaya bino botambu setende bino bolingi yem to tambu sabino ndenge yi alingi ko tambula. Oh, mais ce qui va walo bozaba ba kizengi bozaba zoba. Bolingi bata Saint-Denis te. Tangu demer Mumbaya Bev. Tangu demer Mumbaya Bev. Baboya ka Charlie Prince. Mutuni ya Saint-Denis a finga ya koleka Charlie Prince. Azate? Quand nous demeure Mumbaya, Bev,
bon ça mes mission pour na kolobake boete Charlie Prince ko ya na facilité boete na nyonso asali yaya mais bino ba wario bo finga ba jalouse bo finga des mères bo traita ba de nyonso des mères Bev Thierry Mumbaya. Mais vous dites une chose et son contraire. Tant des mères bon ça be mission bon télé la Charlie Prince bino ba wario bo fongo là Charlie Prince maboko boloba ning boloba ba des mères te bon banga Charlie Prince baza ba jaloux il y a Charlie Prince mais ça revient au même ça revient au même ça revient au même et puis ba journaliste à Saint-Denis pour pas lever la famille pour dépendre de bino penza ba konifua tia famille konifua ti ni a famille ana page ana ampleur ko leganga pour bino ba na benga na bino na page na ma maintenant dans cette émission oh on a moins de 50 000 vues parce qu'on konifua ta bino ni a sa page oh ça l'émission et ça y a 30 000 vues la journée moko nan pour moi na za non, ça n'a pas moins de 50 000 vues. Puis là, Warium tu boyo tala. Batu mususu te kabino mutu boyo tala. Bolo mukana page na ngati. Bota ni na lobi na yaya popine pour conseiller la mo émission. Et après na zola ngombo ma chérie na sala ofelete. Ngana mo sali ya zo ba te ko ba futeke na kwanga. Na ba kombo ya elesa e futi la nganda. Au sac na kozonda na Dubai mo nyako lipa na kwama a social les athées na kombo fali ya nanga aza client na numéro 1 na page o client na numéro 0001 client na ndet ko na babi na bisaya na salite zanga tina wana. J'espère qu'il n'est pas na fini ba wario avec Zengi Jenny Sona po yo ta on a mon commentaire non ta mardi la comique ya lobi azaso na pama bata sen de lité ba chana c'est au boya kit faut pas aba na yele te pour comprendre que qui sinjo akada na plus de 50 ans musana suka vie en wana pona na zo ki sinjo modèle njo comme lenge la ki wario Bukati njora sokola mai. Njora o katim foye poto. Bukati njora de yemoko o sokola mai. Ati wa kechi na solo. Abimi son hotel ni on va dans so pas bibisia na Saint-Denis wana ba local ezebele. Migenye makanga na ba gloria. Akoti pa migenye ma. De yemoko salamu. E mo fo poussa maile na binoti. Tant que ben la bino bazuma ba boza parce que boya boza que exprès boyo réfléchir. Na modèle qui sinjora alenga ki wario. Oh, quantième fois qui sinjora ya poto. Quantième fois qui sinjora oh yaya a tie porte-parole officiel. Donc qui sinjora ala ni na mbetu na ye moko atelema bi lo na ke na chaîne ami ke ni makosa na Marlène Kassama. Boza sûr boa yele. Mais vous comprendre que eza code qui sinjora bi melo wa mbeka. Ba réaction na bino ba wario. Malheureusement, na bisi bino lelo. Nota bino en face tous les warriors, tous les chronifuati yaya. Malheureusement décision yaya ont changé en côté, mais ont changé de formule. Peut-être ont changé formule. Nous avons monté le bosso une formule a changé. Qui se doit salir des émissions. À cette émission, des émissions. Des. Mais que moi, quand il y a 18h. Tu vas voir, c'est pas écoute, tu vas ta réaction à Mino. Te pardon, aïe aïe. Pardon les arabes, c'est un pardon. Bonjour, on n'a pas pardon. Est-ce que nous aurons un jour à c'est pardon, on a un pardon sincère. Nous aurons combien de pardon à c'est un latin, dans l'émission, on a
qui se joue à salle, mais il y a un mariage qui a merci à directeur. On d'abord, on est comme un directeur à Batouté. On est à Yaya Yemoko. Directeur Yanganité. Yaya Yemoko. Ok? Yaya Yemoko. Et Mani. Elenga Congo par depuis Kinshasa, de Yamba Missia Fani. Le tien Mani à Sokoli. Aïe. Donc, car par hasard, quoi. Donc, pour les amayer dans le corps, bon, ça esprit aux abazoba dans le condéni. Bon, ça mou esprit aux abazoba. Bon, ça esprit. Ya bon monde bon yebi na bino pe kesa yaya. Pe bon yebi ki na loba ki avant so ni nde mutesa la bino. Bino nyonso wana bato commenter. Mardi na page nanga okosi ba ya sia ya calcula bon ta calcula bon kitoko ya kuna nyonso atala nyonso ayebi nyonso ayebi nyonso sauf rien ndeti boy nde bata ya bo beta bakali turo nebise bakali hier na yebisa ki na bakali turo penza décision et quoi bo beto parce que là il faut ça qui joue wana au déborder ma casse nebise bakali hier na leke ya ne vous savez bakali c'est au lobe boy bakali avec tes coton na lobe na yaya te lobe na bunga mais esanga na kitanga lobe na yaya un moment ça ya nga yoko bando chaka ebe na niveau mo boy te lo wa yo na lobe na yaya na lobe na bakali parce que là il va ça qui avant-hier après là il va Kofi a déconner là yaya moi mingi quoi sikolo. Il y a un ça n'a plus de chronique fouette. Bakali n'a profité pour les bisous. Ba musicien. Ndio ina yaya pour na faire pour na Kofi. Mukolo Kofi. Ba osola na yaya. C'est mon permission te en tout na vie na ote. Oko za uza mutafali mais tika ko bimisa en wana ko bimisa makasi contre yaya et quelque part na kila na. Chaque fois na c'est ça va être la musique, est la game. Bon comme ça game tel ouais comme il y a solo. Eh bakali, si la manam. Si la mam qui est OK ma bé. Pour azam mutu monter mes soukaka. Azam ba fanatique ou ba linga qui est solo. Azam pe na ba leki, na ba petit ne ou ba linga qui est solo. O ese nga yeta tinda bango, to sa réaction mo. Na vie ba kinaka toujours kokendete na soleil non lobby na privé mais na yo yebiso a pour na bonde la ki bato yaya pour ba betoté malheureusement ba une décision na bango mais ga bocha mai na vie no oko chrétien biso so avant to le kana na maloba. Mais comme ça, on a beaucoup, le cause de la rage, moi, il y a ma casse, t'es bon moté. Chama ina vino. Autant que la facile. Sauf ça, comme ça, on game, ça professionnel. Ça professionnel. Donc, dans le bain, on a privé, on a eu le banon à réseaux sociaux. Pour nous, c'est un bon mot. C'est un bon mot. Pour nous, c'est hypocrite. Mais avec rembourser. Donc pour dire quoi? Pour dire que ngadi la zaboy na moni bino kuna koma grâce te moleki na grâce te mosilama omoni eza sous na chronique fois te oro kuma kata moi je peux comprendre parfaitement. Mais l'homme sous soi te ya ani na mutu te o aboyi ça te à part Bakali parce que Bakali live na kala ki live dans penza te mais babi a débordé qui à l'extrême. Donc Nabie faire rigoler merveille bato ba comme na merveille rambozo finga faire rigoler ingrat
faire ebola osilaka par le quoi milinga na bikaya bangolo bazala te les mal avec yona ngana cause à musicien en fait ngana nazabo ce qui coûte yaya nzeta mobesu na sala kende na sala ki bongo ya kokauka faire ebola ingrat faire ebola osilaka le quoi milinga na ya likaya ce qui est esili bakoni fwati wana ya Saint-Denis o ba warrior do ba boya na stade de martyr non ba ngolo bazala te na TikTok na ba nini ba olobelo bazala te na ndama bete ba papa sango bazala te na stade ba nani oyo ba ona na Gauthier sei bazala te nga oyo na beba na famille mobimba pour na zwambo na ba golwa pour na chaupwa na chaupwa nga pour je m'en fous de je m'en fous des musiciens na kendara barte banda na Kinshasa na kendara boîte te na kendara nganda te na zape na posa pe ya banga pété na zape na posa l'autre mais une chose est vraie faire ebola ba muto asunga quand on attend on passe faut tirer la reconnaissance c'est très important c'est Léo amouya mayo babenge kukala pona o metango ozongi motali boso bloka faire ebola ba jazz ba Marlène ba jeune na Saint-Denis lelo yamba ba mosu na téléphone te mais bazaki bato tant bo sala ki boye na francophonie ya Alpha to Omega ba mouya ba mayo na bango. Donc un moment ya mwana bino ba koni fwati pe bino nyonso na ebisa bino bosa musana bino pona mbongo bosa ki pire petite ki mukala te bino ba gole comme na tona bino na kosi na toura ya bosa ki na ba appuyer ngande ba appuyer ki na toura ya to na lobele bino pe bon nzima ya bino ya toura ba ninga kwa olo ba solo ta tona bino oposi ngala posa ka te bino ko posa ngate bon nzima ngo ka so na lo bana yaya c'est comme na tona oui au cours si vous avez promotion, au cours si vous avez promotion de BBC Makila, vous savez. Donc, faire voilà, bah comment bon à quoi bien abandonné. Le on devait se faire idée. Faute n'a bien pas connu faute n'a bien pas copier sa valeur té. Pour dire qu'on peut sa couleur. Musicien de bon à ça montre là qui c'était que yo zamaye. Zaka bon mbeli les yeux pour garder respect. Bon, garde respect. Donc, vous avez une fois, yaya. Demain, ça y est, il va dire agitation. Là, il y a mon matin à Saint-Denis. Il y a un jour à Saint-Denis, il y a un tolingite, il y a un lamba, il y a un pour yo ta olinga Charlie Prince te ba wa yo ba lamba ba tumbo na litalaka na mo kuna pe bo molo ba tindera il confax muta memi e mani kuna ba confax déjà que makakunda c'est que yem da yem sa memi amakamu confax na ndela Maroc na ndela mainya confax mona na vie pe pour quoi ngala micha à l'aise bolongola confax lisusu nde bolongola Jaël bota sono muzaka mamboya yate nga bolongola batwe bobenga na bango qu'est-ce que moi j'ai à voir nga pona lobela yaya non c'est ma permission pas mon douter mais ba journal na ko ebisa bino avant yaya changer stratégie pour le moment la journée à Saint-Denis ba polo mamboya yaya en bien. Pourquoi on va en bien? Parce que il y a un zone qui fallait ou abisso. On va concerner notre bêta. A même ben pour y avoir l'élection à matin. Le monde est l'équipe bien. A sali ba live na TikTok. Le monde est l'équipe bien. Pour un musicien moi abandonne. Moi créatif peux ça.
asala ngo yemo kitoko na kokodi ya so pera go bon ta la différence ya azonne ka ko di chérie amuta ya tongo ya meni ba senzi nde pa koni forte na bino nyonso bozaka boye baka priorité te bobanda ko so na bino moko na makambo ezanga tina ya boye nza mona ya te bomoni mambo ya efuite bomoni bo senzi bimina na ma concert ya guna so bimé ba senzi ba Alexis babota makandi makambo ezanga tina bazana banguerre mo ba complètement kemke ya bango na bango ya zongi fali o abiso o ba doit chemin ya ba final mais bien lodi ya ba mannequin azongi bomo donc bato ba yina ya te comportement ba senzi o bazwi la qui est tout autour na ye yango esaki ke bato ya chele minduki quand il y a comprendre pour chaque jour de ton vendaka to ba ke ya zonga o abiso osala ba mama na ba section bete ba mama na ba concert ozo ba trofa minene osala ba kwazo fingelo ba tuté tama za osala tama orchestre ne koma ki fulu to lobaka bata Saint-Denis ba lobaka pourquoi tama comme zonga fali auto bete la to bata Saint-Denis ba malamu nete ba loba malamu nena ndambo kanai ba kolba malamu na ye na ndambo ya kanai. Soit on va misère pour le moment, hein? Avant il y a changé de stratégie. C'est le cadet des soucis à Saint-Denis. Mais soit on va vendre des missions, il y a Doudou. Oh, Jazz, quand vous l'habitez, bah, c'est ça, bah, voilà, autant quand on s'est mission, fallait apporter, il y a ma valise, bah, c'est ça, bah, voilà, bah, ça. Il y a Doudou soit l'équipe des missions. Soit quand on fait coup misère, on coup misère dans le coin dans le canal. Bah, quand on a moyen, so ba kota sali malamu neti mikolo to mona biso na mabete toza ba ndo kite po asali mabete to ya karton ba to za contre ye to ba ndo kite lo ba sendi na wana o ayaka na bango ba yete ba kosi sibe bo sendi te na makambo ba concert na ye oh poni to kumisa te kumisi neti ngaka to na mona lo kwanga ngaso ki bo poli na longwe on ko kumisa moi faire mikolo ngako ndenza boye nga naza warrior révolté nga naza nga kutuko na marche nga naza warrior révolté je ne marche pas mes mots mais na era nga na warrior révolté naza pire petit héritier mais na era musala nga na tchaka sentiment de côté notre tombérité art mauvais bien na mais c'est sentiment de côté donc nga naza warrior révolté retraité pour na liaka rembo na retraite ya ki warrior na liaka mo pour tom so to bundela yana mamba niki na samula bozala raté donc na liaka mbongo na retraite bona koni fois mon côté a liaka mbongo ya ko likanga na lia mo na mayele na ma fali ya le roi emblème avec un emblème hein soko yé ose la visa simane tozi ya ba fanatique ne ba kabelo $50 to $100 yo ngana zoma yele nanga na chango na maboya na lia mbongo le ba kon fuati nyonso yaya na lia mbongo po na mona kaza emblème ana succès na diembela ye autrement bien on va voir ko diembela kaya jalelo na travailler ma yele nanga na chamutu nanga na boya ko sa lo wa bino nyonso. Maman, j'ai pas vu ton visage. OK? Donc boza na courage te ba warrior ba senzi ya ba warrior bino boza na courage te ya kwa kwa bisa Africain fali na ba tusu fali to ngi ba senzi nde bino ba warrior ba senzi nde ba konifort na bino bo senzi ba konifort na bino emonani tant ba yena makambo ya te bu makambo ya ndeki pepele gu kitoko abeti na Marseille gu kitoko
pour toi bando quitter pour abeti na Marseille kitoko to yaka to chamote mabe so ba sendi na ye ba yaki et que ba gafa ki wa bitu to boya ngo le roi a poussé ba sendi ne musika asali eloko to za senga ye yango wana soka sali malamu to basali malamu en plus Stade de France wana ndeti ngana koya no ya na zo ya visa na Stade de France no ya oya kapoto te bo mona na Stade de France oya kapoto te no ya Stade de France na leka ya na koya na omoni na no boye na Stade de France bo mona ma oya kapoto to kanga ma Dubai pe na oya non ça promotion ofélité pour na lobela yaya ofélité na za tina te yo pesa nga $100 pour na yo lobela yaya mbongo na zwa na kombo yaya eleki mbongo yo kenda salaire musala du 1er au 30 donc na Stade de France no ya pe mto pesa visa yaya merci bino na toza na tina na mata avion ya mona batuni yaya mto pesa nga visa na koya Stade de France OK. Beaucoup de dans le Stade de France. Beaucoup dans le Stade de France. Il y a un topé sans visa. Il y a une invitation topé sans visa. Donc, bon, c'est ma calamité. C'est ma calamité. N'entendez les cas. N'a pas quoi ça nous joue date copine. Ma bébé il y a comme ça son à l'obli comme il m'a passé à ma va. Ya. Na koya Stade de France. Ba konifo ta Saint-Denis. Ba kolobe la Stade de France. Qui boko le news. Na koya Stade de France. Ba konifo ta Saint-Denis pour la Stade de France. Ya ya zo cha budget ya mbonge pele pour la communication. Et puis ngam no futa ba tumususu. Ba ta internet mususu ngam no futa ba. Va prendre puis je vais ouvrir pour toi. Bah quand une fois tu me sur internet, n'a non foutu tabam. Donc na koya Stade de France. Ngale ki yaya. Ngale ki yaya. Tiens, au tika kapuna, la période de a été vacances. Entre juillet et août, avant classe et banda. Mais il y a tous ces postes. Encore il y a peut-être. Pourquoi maintenant Stéphane non. Tel n'a stade. Mais le quoi on a salé. Ça va faire plus photo. Ouais, je parle de mon grand frère. Va d'abord là-bas. Ok, c'est ton grand frère. C'est Yafali. Yafali, oui. Il y a des yaya. Oui, il y a des yaya. Donc, na wana mbongo nini yaya. Oh, nakoya na mbongo yaya. Na kofuta ba konifwati ya Saint-Denis. Na mususu ya Kinshasa parce que yaya pour na Stade de France on a besoin de nyonso. C'est un wasko maloba oyo na zone sko leki yaya maloba oyo yaya pesi. Wasko no so wa yaya. Certes que na Stade de France ba producteur bon ça bon na ba bateau so ba bateau mo za ba na ba rivière mo za ba France na ba mai le kana bon na yaya bon ça promotion bongo ya ba hélicoptère de ba sala na Kinshasa awa ya ba bateau ya na ba train tout ça là mais à ça pe na posa ya communauté na ye pe ba ça les promotion ma casse donc bateau na nyo so ba important d'abord mais la moto azate. Donc, et tu me bandes, oui, oui, bah, tu es bon, pour collection à ta yaya, na zone na le kaya, na zone, pour le temps que ça rassure, comment je connais le wing, faire quoi pour na poli. Nga souke ta na zana yo, au poli na tikio, na zone na le kaya. Promotion yaya et aux alama casse. Na copé ça veut dire stratégie à promotion yaya après concert à Nantes. Ce qui kaka. Normalement, Stade de France est fin juillet ou début août. La koya pe koya bisa bina ho avant date ozala. Na koya oye bisa bino.
Peto no yo yisa no baka encore si après bon na keza date wana. Après bon na keza date wana. Pour na za leki ya. Donc, et aza pour ça bato nyonso. Makamba bo senzi azongi fali oya biso ya kala. Fali o azo akenda ba Grammy Awards. Ça muta fingele bato. Ezaki soué na biso. Et merci, non, c'est moi, malgré la seigneur merci na privé, na yeso c'est merci na réseaux sociaux. Quand les mots le baka explique que ndaki ko ça qui impolitesse, non kuna zonga kaka kuna si ko ça la qui impolitesse, non changer ma loi. Donc, mais comme ça déjà na stade na yaya azambe yaya za quoi marque. Quoi marque. Mutamayele oko profiter na kombo na ye osali mamba bien kwa zoba o vanda ka wana ko fingile bato mais de ye moko yaya nanga yaya azane suna posa mamba ba sensité azara ba nominé na ba Grammy na ba ne betas di kuna ta makindaka ba fingile ka bato te azara le seul artiste congolais à disque d'or certifié. A nominé plusieurs fois dans le monde entier, bah finir la batute. Et puis tant que na batute, on va finir la bateau. Tout ce que là pour yoka combo na yé na sortis moroté. Bah flatter, y a comprendre. Pour créer un moninga ko sona pour vivre na sima combo na yé mais pour baby ça imaginer, asa marque mobimba. On a 84 trophées, on a fait la famille, on a vérifié. On a fait on a raté. On a flatté. On a fait humain. On a fait à fond, on a comprendre que on a tout flatté vie au dépend de celui qui l'écoute. On a flatté, on a créé à la zizanie. Il y a un soit on peut permettre de avoir $50. Et azali susu na posa na yango te azali susu na posa na yango te po vane ocho beta ba concerne bomoni bata Saint-Denis ba fingi te pour dire que ba finga qui était pour rien pourtant ba sendio bazaka ko flatter nde mwa on doit créer makambo na zo sabino bazaka incapable yo tombo la kombo ya likambo bien et ko ça likambo bien bini wo likambo ya mabe bango ba ko se pencher na kwa ma ya mzoba ya que oya malamu yaya et Dieu merci yaya de la comprendre a songi fali na biso o to bete la to et le quoi réaction ezaki brusquement ba oya le quoi surtout qui si bango et yaya a changé formule maintenant pour changer formule mais on a bien abattu nyonso bien exacté que bando tambola bando benga na bando solo la te alingi ne soba tote bando finga na kombo na ye ko pe entre bato mususu pe ba finga po kombo ne kota na bosalite alingi ti amo siko yo qui se faire na bois qui ça faire na bois qui ça ngai bon bon mutazo pola bon ya faire rigola faire rigola baninga na moko baninga na avancement na été Picasso mbaya bo ni kwa 10% Picasso JP Minda Arseni Lumeni so Arseni bango mutu bakwa isi faire rigola ya basa nikande mama Shabani ayemba singa avayema bimba yo ni mo avancer singa bakamala faire bango mutu bakwa isi faire baninga na ya chaque jour. Donc ngai ba faire akwei na ye ngana ke ko koya na kabasere na kati ya mai koya na mai ya ngamuta munene ko sona kwei sona poto tina luka ko tere libata kakati na longwa na zaka pe kunate ngala na warrior révolté na se révolté na ko na singe ya se na vidéo et comment je rango abosana ngala na sire na ko sakate ngala za révolté. Oh, nalo kabasere akwa na mai nanga nga bota no na tai nini o ngalo to kwa na mai ndo mabele ko ti poto tina luka na bima
Bimba takakat. Eh. Eh, nazo avec Yaya, champion des champions. Y'a des Yaya, mon Yaya. La bête de la tête solo. Y'a nga. Y'a nga. Y'a nga. Y'a nga yi. Y'a nga. Allez, vous parlez nga. Y'a zéro. Pas d'assain de niveau. Bah, voyons. Tu comprends que tu brisques bien. Il faut que tu aies une vidéo, il faut comprendre le code. Mais pourquoi vous amenez les mots si vous comprenez le côté, vous avez des mots à la con. Si vous boyez, et on change de stratégie, mais, Bata Saint-Denis, bon, pour faire épée, à remercier de la monnaie des singes. À comment les gars, beaucoup mis ça par ensemble, dans votre essai. Téléphone. Mais il y a un budget. Budget. Il y a Stade de France. 2 millions de dollars. Bonsoir. Entre-temps, il y a un permettre de lancer ça. Il y a un bateau. Puis bonsoir. Il y a un fou comme bon. N'habitez faux mouline. 2 millions de dollars budget. Il y a communication. Il y a un loco. Bonsoir. Chacun doit bonsoir. Et il sent bon. Mon foucou. Il y a mon foucou en bongo. Merci. Nadia, comment ça la zone à moi qui les a ratés? Bon, je ça est ça va bien. Tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Après quoi? Et puis la nègre va payer ça bon monter. La nègre va payer ça. Oh, et là, vous savez. Bon, la ville est calme. Calme. Connexion avec quartier, connexion quartier, c'est nous a évité. Connexion quartier. À nous revoir. Bisous, bye.